te bande connaisse basili bakwa kolanda émission la bino émission bolingaka mingi boyebi mingi na kombo ya école de la santé. Émission école de la santé et salama pe pesama na molobeli o bozali komona na kombo ya Ghislaine Boni. To se peli miko kota bandako na sans permission sans audience grâce à libakwa mwana mayele Arnaud D'Amico. Yenda kolobela biso azo mema biso bandako na bino sans permission sans audience. Tu as une quatre émissions école de la santé, tu as un bon docteur, un chercheur, un spécialiste, bango, bayaka okota na kati ya mozindo, kolobela biso, ma biso na bino to yebakate. Pona makwale to zane sengo mingi koyamba docteur na kombo ya Trifon Kanonga. Bonjour docteur. Bonjour maman Bondo. To se permis pona koyeboye une kati ya plateau na biso, poto le belikambetale les valeurs nutritionnelles des aliments. Docteur, les valeurs nutritionnelles des aliments ezalinine. Ok, merci pour la mutuna et ako tunangai pour makamba koliande talibiso. Tolobi valeur nutritionnelle des aliments et linkoloba motuya ya biloko o tozali kolia na pona nzoto na biso. Motuya na yango. Nek tolobi na audition a bien tolobi valeur ya biloko tozali kolia ezali nini pona biso bato. Est-ce que biloko kolia et ça la quelque chose dans nzoto na biso tondenge nini? Oui, normalement c'est total badage et lobby mangeons pour vivre. Nakanisi tant que lobby tous a pour vivre, mais parfois nous faisons le contraire. Donc sans la nourriture, l'homme ne peut pas vivre sur la terre. Parce que tant qu'on zamba salaki mutu, alors baki na pesi nyonso yo na mokili pour na yo motolia. Ça veut dire pour na kolia wana ndeng to lobby na lingala il fallait tolia pour to tonga nzoto na biso. Donc na kata biloko to kolia, tozomona biloko ezali belé, tozali na ba misisa, tozali na makasa, tozali na bambuma, tozali na banzete, tozali na mbisi, tozali na nyama, tozali pe na ndeke. Biloko na biloko ezali na ndenge na yango. Et puis nzoto na biso ezali composé na ba différents acides, to vitamines. Oyo ba vitamines wana ba minéraux to ba protéines ezo utaka kana nzela ya biloko tozali kolia. Donc to sengeli koyekola eloko nini tozali kolia pe ndenge ni tozali kolia po tozala na nzoto makasi pe tozala na bomo imolai. Kasi ndenge to koyekola biloko kolia ngo. OK. Tomoni ndakisa tant mama lamba kana nzungu soki tomoni mama za kolamba ndakisa pondu na ye tozali na ba composition chimique s'il faut le dire tomona ka mama kozwa ndunda na ye atie na mai akozwa mafuta na ye atie na kati mafuta wana kotia mungwa akotia matungulu biloko ndenge na ndenge boye kolambaka po ebimisa na suka biloko bat basengeli kolia mais toko lobape toko beta c'était que biloko nyonso elama maka modèle moko te. Ça veut dire que kolama nzungu kaka ya ba ingrédients ba pesi yo na ngai ndenge moko me bagout ekozala différent. Tout wana ezali kozala na départ tozali na yango. Tokomona exemple mafuta o tozolambela. Mafuta on ezali ya qualité nini esalami ndenge nini pe uti wapi. Tolobaki mbaleleki que mabele o place bazolo na biloko eza ko compter. Tokomona exemple ndunda oyo baloni yango esika oyo ba salité ezalaki esiko ba matite ezalaki ndunda na ekobota naturellement biologiquement saine oyo ezali na belema oyo mutu naza nango besoin pour na vivre awa na sena moi. Mais en dehors ya ndunda wana na kolia ilinko bateke na suka wana na ndunda wana nazali ko bénéficier makila nazali ko bénéficier ba élément bongo na bongo mais kaka wana te. Esengeli na ngai pe kolia mwa musuni esengeli na ngai pe kolia mwa loso mwa mbala mwa mafuta muke po nyonso to wana esangana na nzoto na nga epesanga ba valeur to ba élément on aza nango besoin tolobaki tozali na ba groupe différent ya balima tozali na balima oyo etongaka nzoto ya construction tozali balima oyo ezali énergétique ezali kopesa biso makasi tant nazali kotelema na tambola na loba na sala musala tozali na balima oyo ezali kobatela biso ya protection ezesala ke to ko ya maladie te ata mo eza makasi to supporter yango malili ezali makasi to yeba kosala. S'il vous plaît docteur uti koloba ba différents ba catégories ya ba aliments soko expliquer ba imba ko bazana posa ba différents catégories ya ba aliments wana ezala important mais OK ba différents catégories ya ba aliments wana ezali kotambola pe na ba différents groupes sanguins ya bato parce que moni lelo na Kinshasa batu baza trop ignorant limbisangai ba yebi mingi ba groupe na bangote. C'est pour cela vous verrez que batu mingi baza malade parce que zana biloko mususu ezali malamu pona ngai na makila na ngai mais pona yo ezali poison. Vous comprenez? Ezana biloko mususu yo zolia ezali pona yo malamu pona ngai ezali poison. Donc esengeli ko yeba groupe sanguin nanga dans un premier temps pona yeba biloko nini ezali accessible pa nanga na ko kolia na kozala na ba trouble te na kozala ba problème allergique te. Donc na balima exemple ndenge to itu koloba balima énergétique
balima énergétique ezali o ezali kopesa biso calorie ezali lokola ndakisa la lingala ya pete to koloba ezali lokola batterie courant ezali na nzoto na biso kopesa biso makasi poto tambola to loba na mona mais poto épuiser courant wana tokozwa yango na prise te lokola ya charge ya batterie, n'est-ce pas? Tokolia nde biloko pepesa biso ba élément wana o tozala ngo besoin to bengi énergie. Nde tokomona catégorie nini ya biloko tozali na yango ndakisa oyo kepesa biso makasi. Tozali exemple na ba biloko to bengi ba farine. Ba farine ezali riche pour na kopesa biso exemple énergie na kati na biso, tozali na ba céréales oui, qui pèse biso énergie, tozali exemple na sucre et pèse énergie, tozali exemple na alcool et pèse énergie, tozali na ba fufu tozolia ba masango ba mapa ba bibalima ona o ezali énergétique ezali pe na classe tango to rekupaka yango o mutazo salila yango pe pesa ye bokolongono ya nzoto pesa ye makasi. Tandis que de l'autre côté, tozali na balima o babengi balima ya construction. Ça veut dire balima o ezali kolia po et tonga yo. Nde to mona bébé abotami azali na 1 mois après 2 mois moi nazo changer azo kola cela veut dire moi na azali kolia bilei o ezo tonga ye tozapi na biloko oyo yo esala ke po muto atonga nzoto na ye. Et na groupe ya misato tozali na aliment o ezali ya protection. Cela veut dire balima o ezali ko battre l'élection d'action to moni bat bazo bela bipoti mais mutu mso ko yebisa ngana beli yango te. Mususu aleki place bat bazo kosola grippe eza makasi mais ya za en bonne santé. Cela veut dire mutu wana a développé un système immunitaire na ye. Ba défense na ye ezali plus développé pour alia kabiloko ezali ko battre la ye. Les autres nzoto na ye ba ko supporter ko bengana pe maladie to bokono na kati na ye. Nde wana ba bengi balima ya construction to ya protection pardon o ezali ko battre la ye po akoya malade d'état en tête. Donc moto sengi na ye ay ba ko lia biloko malamu po azala facilement système immunitaire na makasi enfin que ata mikobe ye soki ndenge ni ezala ko ya kolenda. Eza boye mama. Vraiment bande ko na biso monde to ebisa bino kati émission to découvrir makambo de belé soki olanda ki émission to linga ko découvrir te tatu zo découvrir na zo kota fana kata mozindo ko yeba importance to valeur nutritionnelle ya ba abiloko to liak donc to malobeza mboka continue ka ko parce que ba imboka bazana posa ba yeba likambo zo so kota vraiment na expliquer mala. OK, exemple na ba biloko to lobi exemple ba aliment énergétique to ko senga na ba to exemple ba meka ko salela eloko wana makasi parce que ce n'est pas vraiment d'habitude à na Congo ba to ba lingi ko lia mingi exemple lokola ba mapa lokola komela ba maya sukali na tongo bo batie ba couleur ko lia ba kwanga mais tozonga nanu soki mutu alingi aza na énergie docteur mais kwanga tomoni ke biso ngisa soki ozumwa kwanga na mwa musulimo bo calmer tant obimo ke cop na ozonga pourquoi mais soki obito lia blo tomote ke ça mabe. OK, tolobi mangeons pour vivre, c'est vrai mais ne vivons pas pour manger. Parce que tozolo ba mingi mangeons avec la tête, hein? Cela veut dire tant tozolia pour totonga, tolobi to construire. Ça veut dire dans la biloko tant nazolia nazotonga te mais nazoboma. Maintenant pour na kotonga, ndek to linko loba awa, tozosenga na bat basali l'exemple ba fruit mingi. Ozomona basali la bambuma mingi, bambuma tant mutaza ko sali la yango ezali ko épargner na ba malade belé. Peut-être prochainement na ko détailler exemple muto azobela motema pour azwa à 60% guérison na ye et zaka na kisité mais ezala plutôt à travers ba fruits. Vous voyez donc tokola kisaye modeni na sengi bambuma ni na sengi ko sali la po sali sa motema na ye et longwa maladie. Donc nous avons des recettes comme ça. Donc muto yo alozo na mukana tongo aliaka ba fruits mingi muto na ko bela pamba te muto na peko za na ba fatigue pamba te ko za na ba complication te na vie na ye. Donc muto aliaka fruits mingi parce que na kata fruits tozo kuta sucre n'est-ce pas? Oui. Sucre wana yango toza na ngo besoin za ko mema moto to énergie na kati na biso. To le bito ke ndenge tozo mona na Kinshasa bato azo sala limisanga babika kama ya lobo maya lobo maya sangisila sukali. Na sukali muso atie mili kameli alobi énergie. Or que ce n'est pas ça l'énergie. Wana ezali poison alimentaire to benga ka anti aliment. Donc ce que mutali ko zo énergie exemple so linko tambola ko banda awa exemple na timasina par exemple. Linko tambola exemple ko banda awa na yolo médical to kene kingasani. Bozana besoin ka
te le bolia fufu poto nos ananzalate. Non, vous pouvez tout simplement acheter manga ya 500 francs. O était là wana ya jaune. Il y a manga wana makasi na ba poso wana mastiquer yango lokola bazoka mela yango. Ato lia kite tango lie yango et que pesa yo ba capacité koko kendeti mikondo ozongi. Ka manga 500 francs. Kaka ba manga ozomona. Mais tout le monde ba manga opé mikebo eza sunde ezaki kalaté. Oui, manga bon, modification génétique ezo salama c'est vrai mais manga na yango moko ndengo moni wana soki ovanda na ngabo ozana ticket to olamuki na tongo transport eza pasi. Cela veut dire ko tambola ko banda awa na victoire oketi grand marché oyo kozonga ozana problème ya fatigue te ozape na problème a olela makolote parce que ozana ba énergie o ezali naturelle saine yo épuisé na kati ya biloko wana olieba mbuma wana ndakisa na kati ya mbuma wana to witi koloba na nzela ya mission passée tozana cellulose ba cellulose wana ezali ba élément moko eza na kati ya poso ya manga wana tango oza kolia yango makasi ebimaka tant que déclencher yango yo meli yango et koti na kati na yo nde eza énergie vitale ça veut dire o nyoso yo ko sala ko zala fatigué te facilement donc ko zala pena l'endurance makasi ko sala ngo yango to senga ke batu po ba ye bananu ko zala na ba makasi wana na nzoto ba zala na énergie et senge na bango ba lia ba manga mingi to ba fruits mingi ba lia ba mbala mingi ba patate hein ba lia yango mingi po pesa bango makasi ba mbala sukali ba mbala ya taro nyoso tu balia et puis balia ba céréales mingi wana ezali ko pesa bango énergie ya makasi po baza la fatigué te. Mais autre que le comme moment mutako ko lia bambuma combien na journée? OK, nakanisi en hier oh bambuma eza pasi ils peuvent se limiter ba bisa yo lia bambuma 5 na mukolo moko parce que eza pasi mais biso na Congo précisément na Kinshasa tout ça bambuma belé ça veut dire et pas na ngaso na lia manga oui et pas na ngaso na lia manga na lia manga mi balete po ezo utamba mususu Brazzaville to Nigeria non so na lia manga na lia mususu manga sali mobimba à moyenne 10 à 15 manga. Donc ce qu'on a lié manga on a pour la journée on a c'est fini l'objet on a peut-être tondolo na rolia tondolo à 500 francs na lienga moko esili ce n'est pas que na za la limité pour nazo sombango cher poser uta musika non donc ce to link kolia en moyenne to kolia 5 différents fruits na journée pour to za la makasi mais le col les belé avec pas na biso ça veut dire je peux manger aujourd'hui les mangues demain je mange les papayes après demain je mange l'avocat après demain je mange les goyaves les passiflores donc ba variété ezali tozolia ngo chaque fois ça la que tozala Osengo ba tebiso na Congo na toza vraiment riche ikambetali ba mbuma en tout cas nzaba pambola biso côté ba mbuma mboka biso scandale géographique toza na nyonso richesse ebele ba mbuma ebele yo kaka saila kaka mayele na yo po ozanga ka vitamine nzoto na ote po ozangi vitamine eza mabeya docteur eza ba mama msusu to mona ba otekela biso ba mbuma akomona ndakisa lokola zulu lokola avocat nane communauté mais ba kosala système ba tokisi yango nanu po etela nokino ba otekela biso eza na litombani na ndoto na biso. OK, biso tolobi manger avec la tête non avec le ventre. Et puis ceux qui te zongi makasi tozoloba que votre aliment soit votre médicament. Ça veut dire tant tozo que nous sommes même maman tant okena wenze, oki ko soma biloko, oki ko soma maladie te pour papa abimisa mbongo que nokoluka traitement osali sa maladie wana na mbongo na ye s'il vous plaît, oya passe. Mais plutôt yo kene ko soma biloko oyo ke batela bino et pesa bino makasi bozala nzoto kolongono pour papa azala susu makasi akoluka mbongo. D'abord c'est un colia fruit. Ba fruit nyonso oyo moni etelate et pesa ka maladie. Ah bon? Ce qu'on moni léo na Kinshasa, to benga ngo maladie à génération hein et si la raté. Donc tout le monde est constipé. Okomo na mutu na tongo la muki tangawi sezeleka Amélie Sachet. Lobi eleki Amélie Sachet ayip songa kaka mukongo. Ah nazo soma makila ah boy donc tous les jours il y a toute l'année il y a son baka comment na ba kilia ba tangawi c'est différent mais la ramabi karaté. Pourquoi? Parce que malade on ne peut aussi la tête modèle il y a yango et ça la case à la maladie toujours. Donc muto il y a ka fruit o e comme la tête eza non eza mûr eza non mûr muto wana pardon il faut développer ba forme ya ba hémorroïde na ba constipation moko aiguë ya kosakana te donc il va rester malade toute sa vie. Donc ce tolim koliambuma o eteli et comme prête pour nous amener à salaki tolia yango mais tolia yango o ezana no précoce te eteli te
pour na lokoso pour na nzalani na moni baza koteka ba manga surtout bana na classe c'est vraiment déplorable moi na classe azo kene kuta ba mama wana na libanda batie ba manga oyo etelite ya mubesu bana baliaka et puis vous verrez que bana wana babela ka mabumu babela ka badiare ba mama bazo ba pirisoire batungola ka bango ba pesa ba kisa ba nyama or que bana modèle bazolia ezali correct et donc les parents doivent aussi faire le suivi à bana na bango batala biloko ni baliaka na école parce que dans celle qui séminaire moko année passée na Tchangu tolobela ki ba biloko wana donc ba parents il faut ba vérifier bana kolia ni bazolia parce que ceux qui bazo vérifier te bana na bazo nous a malade o ezo na ndako pona compliquer économie pe qui bien na bango na kati ya ba famille na bango donc il faut ba ça l'attention tolia mingi bambuma et bambuma to kolia o ya kotela o ya mobesu te na bambuma ya mobesu wana ezana ba conséquences ebele ba maladie oyo ekoko pesa biso qu'on ne peut pas énumérer actuellement mais to yebisi batu ke balia ba fruits o ezali mûr oyo batokisi te oyo batina moi te là il faut éviter pour tous en nzoto makasi toliaka bambuma eza litomba bina nzoto na biso mais mbuma nini yo kolia lia mbuma o docteur to ya biso mbuma o eza kotela o mona vraiment vandi ezo attirer vers toi yango ndo kolia mbuma o eza ya mulili te wana kolia mbuma ete ezali na mûr te eza malade likolo malade docteur to compter to mona batu suba suka zo abela zo bela makasi esengene kaka azo kaka akende kaka hôpital azo kaka asomba kaka kista pharmacie amela to ndenge nini. Ok, eloko wana tozobeta c'était makasi biso na naturopathie en fait en diétothérapie makambo nyonso tozoloba awa tozali na ba solution tozopesa na kanisi prochainement tokolakisa ba dépliant na ba maladie oyo ezali courante bato bazobela tozomona lelo ba maladie komi à la mode. Ba malade comme à la mode lokola myom lelo eza à la mode presque c'est toutes les filles toutes les familles au bazana bakaya ba myom tozana bakaya ba exemple prostate lelo mibali tout ba komi kaka na ba problème prostatique tozana exemple na hémorroïde o ezali maladie moko incurable na Kinshasa si la raté tozana faiblesse sexuelle tozana ba problème visuel okomona muto azana un étudiant exemple na premier graduat mais azana problème ya miso tozomona carie dentaire ezali partout moi na mamsusu ya 5e primaire 2e secondaire azana problème à carie dentaire tozomona makambo ya mutu passe tozomona ba constipation donc makolo pasi ba mama mingi bakendaka susu ba église te batekaka te bavanda na ndako ya sala accidenté abela pe AVC te mais makolo sala ka ye passe o soit disant rhumatisme goutte de ba malade wana nyoso tout biso toza ko sunga batu babima na yango na nzela kaka ya biloko kolia donc nous avons cette possibilité ya kolakisa mutu ke soki olie boye maladi no yone ko kolonga soki olie boye myomu no yone ko bima sans que aucun na makambo ya opération et nous avons des témoignages de gens ici beaucoup même na makambo prostate na makambo belé o tozolo bawana même ya misu tozolo lakisa batu ndengeni basengeli kolia po balongola makambo na kati na bango potolobi 80% eza ya biloko tozolia na maladie. Hein? Malade tozobela 80% witi na biloko tozolia donc il faudrait ko corriger alimentation na biso nde okomona et que ça la keto tikala nzoto makasi tozala bien. Vraiment 80% ezali na biloko o tozolia ya mabe yango ese mema biso bokono yango esengeli po yo za bokono te esengeli na yo olia malamu lia malamu nde nzoto nego za kolongono to okeni malema tozozo ba question tellement belé numéro na bizali 081 68 54 360 nde biso questionnaire na yo question na yo okompe komi na yo wanande bakutoy ba ko répondre au moment opportun. Vraiment docteur azo expliquer to yambi docteur docteur Trifon Kanonga il azali nutritionniste diététicien. Bande ko abonnez-vous massivement na chaîne na biso Emergence One TV ndoko sepela na kati mine chaîne na biso o bokozo ba diversité ba programme diversité ba émission santé za émission pour émission ndenge na ndenge o ozala vraiment fatigué oza bien détendu place oza na fauteuil na ona salon na yo et si ko zota la TV na biso Emergence One TV ndoko sepela toujours continuer kaka docteur toujours be likambeta la valeur nutritionniste la valeur nutritionnelle des aliments nolobi na biso bambuma faut ba ko diversifier bambuma mais toujours question mo na ndeko moko na Pascal ndeko mido na Pascal lobi na biso est-ce que kolia safu est-ce que zali mabe puisque ndeko wana mido alinga safu mingi yebisa biso est-ce que safu zali mabe to ali malamu OK ndeko na liaka safu ko sakalante akosa même cantine safu journée mobimba. OK merci maman bondo pona motuna wana
kolia safu ezali malamu kasi tolobaki awa moto na moto sengela ye banzoto na ye parce que ezana baliment o ezali allergétique na nzoto na ngai epano eza na problème te ezana biloko ezali allergique epai na ye epai na eza na problème te mais nani pe ndenge ni tokisengeli kolia safu nakanisi tokoliaka safu parce que ezali d'abord na matière gras ezali l'intérêt na biso ezali riche en vitamine C ezali riche en potassium na makambo ebele na kati nango mais tokolia yango lokola ndenge tolia kaka ba fruits mais tokobeta moi c'était muke na muto exemple azali gras muto déjà munene to aza na forme ya libumu munene to na tendance ya obésité asengeli kolia yango penza mingi te esengeli akeba na yango parce que yango eza na mafuta mingi donc esengeli alia yango na bokebi po a limiter apport ya calories na nzoto na ye donc eloko tokoki kosenga nde yango mais tozo conseiller bato basalela yango mingi Bah, de comme ça, l'obin, kolia mingi ba feuille. Mais est-ce que chou, et zali ma bête, malamba différentes chou, ni mutako kolia, peu ba chou, et ba chou, ba diversité ba chou. Mais de quoi na pesi combo ten de combat la sima pesa combo na yo, au pesi question ma pesa combo na commune, peu ezali tomba mingi. Ok, ba chou ezali tozana ba chou rouge, iceberg, tozana ba chou fleur, chou pommé, presque eza même espèce, eza na banini moko mais heureusement muke exemple chou rouge eza na moi ba qualité un peu différent o tokendakane musika mais en fait tokosenga kaka na batu ke baliaka chou mingi ezala chou pommé ezala chou fleur ezala iceberg baliango mingi dans le sens que yango d'abord esoignaka estomac chou esoignaka estomac moto oyo azali abelaka estomac il faut aliaka chou mingi po esalisa ye andeko bozoyoka en même temps moto aza na ba problème minéral oyo azalaka na makama mikuwa abelaka mikuwa il faut aliaka chou mingi. Mais plutôt de l'autre côté, nous déconseillons na bateau baza na problème ya sucre. Ba éviter kolia chou mingi parce que na sukali mingi. Mais en fait, aza légumes aza conseillé il faut que ça les mingi. Mais que ça les mingi plus que tous la tête que to belle absolument le but que votre cuisine soit votre pharmacie. Donc biso na diétothérapie, exemple, so na ligne kolia chou en moyenne 6 à 5 grammes par jour. Donc na kozo yango na kati yango mike neto sala na salade. Na kozwa lutu oyo balola yango biloko na tie tondi lutu moko wana yango na kolia na journée moko kaka ya pamba ndengwana donc bato ko tiango ba salité ya mayonnaise te biloko te ka seulement cru au katika kozu 6 grammes wana valeur ya lutu ndeko lia yango ya pamba là ça contribue maintenant ya ko soigner estomac na yo ya ko bongisa nzoto na kati pe ya ko pesa yo ba énergie to ba kamuso zana okolobani na moto alinga kolia dongo te étant que nutritionniste bon ezali d'abord choix alimentaire ya moto na moto là ça ne discute pas ezana bato mususu oyo ba yebi biloko mingi te a répondre ye azo trouver que eloko aliaka yango pona sentiment na ye to pona couleur na yango mais dongo to conseil bato balia yango d'abord azali nutritif azali bénéfique parce que azana ba vitamine C ya makasi azana ba avantage ebele même il diminue le taux de sucre na niveau ya makila donc tozo senga na bato basalela yango mingi et puis azali digestif azali relaxant donc natango zana mwana azozana makambo ya constipation azokota wese malamu te esengeli kopesa ye mingi badongo alia yango po ebatela ye pepesa ye nzoto makasi différence entre arola yango ndenge nini ya mobesu to ya kotokisa toni soko limbola bayimba kwa zana posa bayeba ok dongo wana esengeli balamba yango akolia ngo critère ya mobesu te non wana différentes recettes nazomona bato bazosala mais j'ai toujours dit que ba publication bazosala na ba réseaux sociaux ce qui réellement ba recette wana ezalaki réellement réel cela veut dire on allait quand même faire disparaître 80% des malades à l'hôpital est vide. Mais si aujourd'hui les gens continuent toujours à se rendre aux hôpitaux, tandis que les recettes on les a publiées dans les réseaux sociaux, dans YouTube, c'est que c'est réellement fascinant. Ce n'est pas réellement ce que les gens attendent de ça. Donc, tous ces gens qui sala copier ce n'est pas vraiment important. Donc il faut balamba yango pour esalisa mutu a digérer azala na problème te à consommer yango et dégager malam. Mais en cas de n'entolobi mutu oyo déjà za malade lokola aza diabétique mutu aza lokola aza na problème ya colon aza na problème ya foie ya rein
wana biso toko soigner ye mais toko soigner na dongo dongo te toko lobali ya lisusu te. Là nous allons utiliser dongo dongo autrement to comme si ango aliment médicament. Là maintenant c'est notre part à médicament dans salle. Mais nous allons aussi conseiller la personne comment manger les dongo dongo à la maison et pourquoi manger beaucoup de dongo dongo et quel intérêt il faut manger beaucoup de dongo dongo. Wana to relaxa mut. Mais na part na biso pe car dongo dongo to comme si ango qui s'exemple pour corriger les pancréas. Exemple na muto aza na diabète. Donc mabe wana ezozala na nzoto na ye sucre ezo comme mingi. Sucre wana ezebima na motema te ezokuta na pancréas bien sûr. Donc il faut tozonga na pancréas pour na ko limiter mabe wana pour nzoto neza la kimia. Donc quand il faut vous dire que to limito soigner yo, to ko soigner yo na makila te biso to ko kota na kati na yo na nzela ya dongo dongo pour to soigner pancréas na yo. Voilà exemple ba recette wana toza nango tozo komisa ngo ba aliment médicament mais nous conseillons aussi les gens de manger ça mais au cas où déjà muto a commis malade. Cela veut dire l'effet de manger, ça ne peut pas guérir la personne. Ouais. Maintenant, nous avons cet art-là, la diétothérapie, comment maintenant vos aliments peuvent devenir médicaments pour vous soigner. Vraiment, na diétothérapie, na art wana ko komisa biloko o kaka to liaka et comme traitement la mobimba oza kuna droit ya kisité ndeko nzoto no eza très important. La santé n'a pas de prix ndenge ba bato ba lobela rabiso yeba ko garder nzoto no malin pour lobi to za na posa na pour so yo zate moi biso peto za pezate yo za très important pour na biso so ki yo tende biso zate tela tinde senge to lobela likamatali bokolongolo banzoto bande ko na biso abonnez-vous massivement na chaîne na biso Émergence One TV na kata chaîne na biso nde okozwa ba émission ba diversité ba programme ndenge na ndenge yo kozala vraiment fatigué te obandaka ko se permis nyos docteur tozoko baka malema tozoki ne malema vers la fin de l'émission na biso le tolobeli plus les camétal la valeur nutritionnelle ya aliment vraiment docteur to mona masanga ba so mususu baso mususu ya babobo kono songolo pakala ndaxe lokola sida ndaxe lokola tuberculose malaria ainsi de suite bazaka na masanga na bango bongo bino ba nutritionniste bozana manisanga moko te soki ezali yese ba imboka soki ezali bayeba ezali wapi ba coordonner puisque tozui question na ndeko moko na IPEN kuna ndeko Gladys na IPEN. Ok, moi personnellement depuis Nazana Kinshasa awa na tikali komo na ba association wanate. Vous savez, chez vous ici, il y a trop de polémiques. Hein? Les gens veulent toujours. Et comme en Kamboloko, il y a des musiciens, il y a Maïcha, Maïcha Park, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Il y a toujours les contraires. Cela veut dire tout au lobby que ça commence déjà au début. Parce que les gens n'ont pas bien mangé. Il y a un monde qui va retour à la longue. Depuis que Nazalia, je me rappelle maman Lokunda. Na matonge awa na bozene 18 a posé une question wana est-ce que vous allez rappeler na lisanga na bino oyo bo sala ka ba nutritionniste na kanisa ki elongo na docteur Mbo to meka ko répondre ye jusque là makambo wana na nuto kutani na yangote mais peut-être on peut s'organiser autrement na yebite mais est-ce que réellement les gens seront ouverts de les faire ou mais qu'est-ce qu'ils vont penser pour les faire na yebite mais jusque là a ils en noté mais en fait na part na ngai nous évoluons autrement avec les professeurs Maledi, Anisse, dans laquelle comment développer certains aliments, comment modifier yango, de façon qu'ils soient passables au Kanisa. Actuellement, les professeurs Maledi, ils ont la pharmacologie à niveau à ISTEM, à campus, et nous travaillons ensemble pour créer babilo qu'on a des façons que toi attirer batuming base à la simanapso plutôt progresser. Docteur, voilà to comme vraiment na suka conseil no kopesa bana bae au balandi mo kola. OK, conseil to kopesa to lobby mangeons avec la tête, non avec le ventre. Et puis yami balé to lobby que votre cuisine soit votre pharmacie. Donc c'est ce que nous demandons aux gens de faire. Kokanisate que ceux qui sont na balobi au Canada, topo no kona bino a uti allemand na yina ba ki sont na big ça papa vous vous trompez. 80% malade na bino 8 na bilo akolia. C'est pour cela bozo mona ke tangu yozo ke no luka kisi wane ke sali saote c'est pour cela bozo mona mutu asali ayibsonga na bela ça fait 5 ans malade e umel na kati na ngai. Mutu azobisa na sali 6 mois na pas chez esi la te parce que ozora kisi ya maladi oyo zo bela te. Mais za ba maladi oyo kisi ke sali saote mais plutôt bilo akolia. Ndakisa mwa muke mama olimbisa ngai. Mutu yaza ko bela maladie ya bapota na monokoti na niveau ya nus na asali ba fissure toloba kezali parfois carence ya vitamine C. Maintenant tangu yoko ya to kotinda yo mbala moko na prescription ya antibiotique sans penser que vous avez vitamine C. Maintenant noko mona muto modèle wana
tant azali komela kaka ba antibiotique maladie ne yona moyen si les ate parce que azana ba infection te mais azali na carence ya vitamine C yango tant roye pa na biso to ko sali la ba prescription médicale oyo to yebi na pharmacie te mais to sali la yo ba ordonnance il y a un régime donc nutritionnel. Vous allez manger ça, ça, ça. Et pas n'abus, vous allez rappeler compliqué. Seulement, le traitement, il y a 21 jours et la personne se retrouve. Et vous allez estomper comme chronique. Et vous allez papa bungisa qui mobile naïe. Et vous allez maman bungisa basanda naïe. Maman, comment compliqué à bouger. Papa, avant d'aller dans le rhumatisme, il y a eu. À comment va perdre ta mémoire. Ce qu'il y a même monté, on est vimba. Kimia, azala bien, azala tout makasi, mais seulement dans l'alimentation, pas les médicaments. Dans l'alimentation, pas dans les médicaments, il y a des alis soukaya, il y a mon habitude à clôturer mon collègue pour te lever, il y a la valeur nutritionnelle des aliments. Ndekoiba kolia malam pour être la santé n'a pas de prix. Donc c'est pas mingi pour vous qui belé, vous qui scotché, na kwa d'habitude émission qui toko, wapi auto carbone na bino, mkwalelo, botika mala, mais aki a bino, Gislaine Bondo, botika mala, nasima caméra, tozaki a bon na moi na biso maye na kombo ya Arnaud Damiko botika malam. Bye.